ba traitement ya minganga ndenge nyonso. Maintenant omona kaka ezaka ko se détériorer. Ba démangezo ya kosakana te. Kolala kutu na koma olala na valium. Ko kwanya funa zo ta tige alimenti funa kwanya nzo. Mbasu na détecteur ngo soki kamta na mbasu aye. Tango na osimbaka likolo nazo kaka courant makasi on dirait mto asimbi courant. À partir wana nde siko na oyebake eza mbasu nde na bandi siko kozwa moya osalisa. Bon, malade ya diabète ça fait au deuxième semaine auto tiango na marché. La banda ko bunda na ko luka ba solution pour na mais siko vraiment c'est confirmé na penza kisi nango ya normal. Nazaka na bakasa na nga ya zamba na tokisi kasa wana. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu es kotala to kuti ona malade na lokolo. Baba kelombasu e bande d'abord ndeni. E bande kana kuya ki esala ka gratinage momuke. Na kuya gratinage ya esala de moi. Esa mama ko vimbi. Bonjour, bonjour, la babonne sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission a bien les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours Kawana. Pour nous remettre la bino news, c'est Zarana terrain. Pour nous remettre la bino ma camion sur les Karana Kinshasa. Je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Balobi. J de Love, le cœur de quelqu'un. Je dis bonjour à toi, J de Love. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur. Papi au Congo du Kofi son côté, Aigle Mobutu, je dis bonjour à toi, je dis bonjour à Tracy Chupamba de Paris, Ruth Omoti, Divine Kavira, la maman de Manuela, Balobi, Linda, Barbie Noir par rapport à Taï, la patronne. Je dis bonjour à Binones Bolingara, Joyce Tumba, Binones Bolingara, Benzema de la presse, Nazara toujours Kawana pour nous ressaler la Binones, pour nous remercier la Bino, Balobi Nyoso, les Kakana Kinshasa, les lotos, on a commis à Barumbu, de côté la papa, j'en a commis à Barumbu, papa au Balobi est vraiment toi qui va s'amener. Mingi ya mwana to bite to kitaka na terrain poto solo la na to pesela to papola la resenga na jeu de love fongolela nga déjà caméra na yamba invité na ngai. Oui, allô. Oui. Bonjour papa Jean. Oui, bonjour, bonjour. Papa Jean soko ko se présenter na bana monde entier na bana kinbo bazola na biso papa Jean azanani. Ah donc papa Jean aza mutu o ya salisa ba na malade ya bakoko. Ba maladi nyonso to bokoko na salisaka yango na reconnu makasi na musala wana na kati ya commune ya Barumbu na vanda na baraka numéro 2 na commune même ya Barumbu wana na ebani presque 24 communes nyonso to ba ebinga pa na musala na salaka. OK. Papa je to meka un peu ko eba papa chansali sarandeti maladi nini na nini to yeba otengela biso d'abord ba komba ba maladi oyo o soignaka. Bon en tout cas na benza spécialiste na ba maladi nyonso bokoko na salisaka mbasu na salisaka épilepsie na salisaka kuki na salisaka fièvre jaune na salisaka hémorroïde na salisaka misu litoi opération sans cicatrice omelaka kisi ya bokoko mbala moko elongoli hernie appendicite ba maladi wana nyonso tout do na obeta odada ba PC do mingai rhumatisme ba maladi nyonso tout. En tout cas, c'est facile comme on dit bonjour. Papa, je te recommande la malade ni so tangel biso to mono tangel biso malade en kunki. Est-ce que vraiment tu sois en kunki et pas na yo a vraiment solution? En tout cas, ba o ba ya déjà liboso, ba mo ba na miso a romona. Ba ebinde ni na beta kango soki e bandi sika, oyeka sika lo fraîchement na mwana malade ou bien mokolo. En tout cas, soki umeli mingi ça la 7 jours. Et umela kutu te on ndima kutu te ke ezai kuki omona kamba la mon pesile. Tu kuki d'abord zo abakisi ni nani? Bon, kuki na salisa kama makasi, il faut na zo koba. Ba poso koba mu Congo wana soki eza 7. Donc soki na betika poso koba na mu Congo, omona poso mo ekatani ekwe. Do wana mukwa moko wana oyebimsa kuki wana ekata ezongi na place nango. Te ba poso wana nyoso 7 soki elongo esili mu Congo pe zongi normal donc mutabiki naye. Toke kasi na malade no ya mbasu o bana Congo bazolela mingi na molimo ko bwakela bambasu o papa Jean. Oyebaka mutaza na mbasu ndenge ni. Bon, mutaza na mbasu na détecteur yango soki ka mutaza na mbasu aye tango na osimbaka likolo nazo kaka courant makasi on dirait mto asimbi courant. À partir wana nde siko na oyebake eza mbasu nde na bandi siko kozwa moya osalisa. Mbasu osalisa yango na kisi nini?
Bon, mbasu na salisaka na kisi ya makasi te oyo abonabo nazaka na lititi moko na salisaka na mbasu wana na kisi na ngai ya pembe esilika biloko mibale wana na bakisaka eloko mosusu te nazobetaka lititi wana na likolo na pembe wana na pakoli esili après une semaine 2 semaines en tout cas il faut malade esila mbala moko. Ba condition ezara nini so zo traiter mutambasu? Bon, so nazo traiter mutambasu eza na condition penza te. Ezaka tango na tie kisi avant olala o sukola lisusu te. O sukola ka lobi na tongo. Soko respecter ndenge wana en tout cas au mona noka guérison mbala moko pe mutabiki malade esila. OK, toké na troisième malade eza malade à diabète. Au soignera malade à diabète d'abord ndeni. Bon, malade à diabète ça fait au deuxième semaine auto tient on a marché. La bande au bunda na roluka ba solution pour na Mexico vraiment c'est confirmé na zui penza kisi nango ya normal. Nazaka na bakasa na ngai ya zamba na tokisi kasa wana. Na pesio mai wana omela na tongo midi pourquoi. Tongo midi pourquoi. Après une semaine kaka ya pamba, il faut diabète wana ici là. So que l'hôpital kutu ko sala ya contrôle au monde ozaki na ba 800 éléments au monde ezongité na ba 100, ba 70, ba 80. Après malade d'estomac. Bon malade d'estomac kutu ko lobate. Pour ne pas n'aller dire mungu abazo tchala na mzungu. So na peso ka kisi estomac 3 jours. Tongo pourquoi après 3 jours estomac silimba la mo na libela. OK. Papa je tombe un peu ba ming bato ba sel saraba kisi ba malade bazala mingi banganga. Papa Jean Musala oyo oyekolango to yo pozano ka nganga mozo profiter o soigner bato. Bon, na vrai sens na nganga te. Pozara netike babengi yo oke kotala voisin na lopango na bango na ndako na bango bokomi okuti balambi biloko na likolo mesa ba présenter ba lobi boya bodame okotika cadence na mesa mbala mo bandi ko dame mais oyebi mutalambaki biloko wana te mutu ba abimisa imbongo oyebi ete mais yo olie otondi neti ngai eza ndenge wana donc mutabanda ko sala liboso ko salisa bato ya papa na biso tango papa na biso akufi ndeto zui relève abanda oyebisa biso alobi nde nazo sala awa epa na bino pe eza na kati ya makila donc eza eloko moko eza de génération en génération eko aussi la te ata ndenge nazo sala lelo bana na ngape so kaka mutu aye na malade na pesaka mbala moko asimbi esili donc bana na ope basalisa rango bisu nyonso tu na batu onga botama na bango mama moko papa moko na basi na mibali bisu nyonso to salaka deuxième eloko moko ke eza biso kutine biloko akolia na likola mesa to bandika kolia mutalamba biloko toyebi na biso ete eza ndenge yana ya na sens teke na kotela ngo kisi kindoki te eza pe magie te eza ka bokoko eza pe bokoko yo boyebi nzambe ese d'abord na nde tomonaka basule bengo basalaka ba publicité tomonaka basule bengo balekaka na ba TV mais papa Jean apparemment yo te volekaka te mais ozosala mosalo ezomonana na miso ya bato bon mutu oyo aza sire na boulot na azosala inutile kuta ya kokenda na ba télévision. Pour la télévision, ils ont toujours la publicité pour Batubaya. Nga na vanda aka na baraka numéro 2, na salisa batu bazo uta na Mbuji. Batu bazo uta na cimetière ya Kinsuka, batu bazo uta na Kinkole, na Nsele, Maluku, Kisenso, Matete, Bandal, Ngiringiri, 24 communes nyonso tu bayaka na pale. Ezaka so na salisi mutu abiki akie na sango. Azu numéro na nga téléphone, lera amona mutu musuna maladi, apesi numéro na nga téléphone, balanda na ndako. Donc batu nyonso mona basala net ba publicité boleka na télévision na et pas na mona bango na donc ngana bango penza bo kesena po ngana leki bango musika ba malade ngana salisaka net ya kuki mutu moko te na yoka na oke a gerisel mo salisa malade wana te mais ngana salaka azala na Kinkole azala na Kinkole ngana yebiete loba to peut-être na kati ya kini bisumi bale ah mais na betaka on dada bato ba yebi ba yaka na palais. So yepe yo moko vivre kake oui musale sale matunda na vrai sens. OK koloba mingi mbanga passe na osenga na régie bo balancelenga ba témoignage bato oyo papa Jean a soigné ba OP déjà babiki. Bonjour papa. Bonjour. Papa témoignage ni nokoko pesa pona papa Jean. Bon na témoignage na makasi. Pour il y a bien longtemps tout ba il y a lelo ba 2 ans. 2 ans bien une année et demie. Nazalaki na ba problème na po na ngai po wana nazwi ba traitement ya minganga ndenge nyonso maintenant omona kaka eza kaka kose détériorer ba démangeaison ya kosakana te kolala kutu
nalakoma kolala na valium kuwa kokwanya funa zwa ata tije alimeti funa kwanya nzoto bo baye oyebisanga te yo zaka pembeni awa papa moko aza keke part awa asalisaka maladi oyo ezobela kende nano kotala le misu ekozala mpe pese nga babiloko yanga nayebi na ngango te bon nakeke kaka komeka nde na ye omeka te na ye okende mpa papa ayotala nga bi oyo eza pese bo bandaka loza ye wapi nga bi me papa ngai babiloko batradi oyo ngai nayebi yango mpe te nandima yango mpe te nayebi kaka ke makambo munganga abi te oyo eza pese fo batraite oyo bon tosala ndeni te oyo oyokana na ye ayo oyebisanga bon funa apesa mwa symbole comme ça ayeba kosomba bakisi na bakisi azalaki nango apesa ngai ya kopakola na ya kotongola donc kotongola intervalle ya jour moko. Obiki na malade apese pas papa Jean. Oui na témoignage ya malamu wana yango wana c'est la raison pour laquelle nde naokaki namoni lokola madame na ngai ezoumela bapasi wana ebisaki non kende tala na papa Jean le mosusu mpe tokozwa solution wana. Ok, merci. Kokoyesa bana monde entier nini? naoyebisa bango bazalaka na confiance ke mesi tradi mpe esalisaka mpenza mpo tala ngai ma témoignage vivant nakendeki makambo minganga nalukaki ndenge nyonso baantibiotique ndenge nyonso me poso na ngai ezalaki malamu te lelo poso na ngai meko mozonga meme batashe oyo ya bapembe oyo ezalaki ntina motu awa lokola na libandi onde naziki meme na makolo na ngai omona ezalaki boye te ekomi kutu kobika ezalaki boye te donc témoignage ya bien yali soki moto ase sentir ke nzoto eza bien te azwa ata adresse ya papa Jean aya atala donc traitement na ye eleka bien. Ok, merci papa pour notre témoignage. Merci. Cecilia. Bonjour maman. Bonjour. Maman, tu es kotala tokuti ona maladi na lokolo babakelo mbasu ebande d'abord ndeni. Ebande kana koyaki esalaka gratinage moke. Na koyi gratinage ya esali be moi esa mama ko vimbi ezokita na kasi na kala nsupota. Papa zo sanga bi poto na zo mona normal te za mbasu nga bi atika za mbasu te bona ko sanga bo. Iko leka tokena bana kosiko beta tour ka kota kabinda kozonga tozongi na komo sentir douleur na makolo na malili makasi tant na zusu malili makasi na sengi chaussette na lati ba chaussette na makolo apesi nga kisi mpona fièvre na longo ya chaussette na tongo boye na mwana ba pied ebimi na beti surtout na tongo kozonga bona makolo vimbi ekomi nga rouge bato babinaka te mbasu
tokenda pa papa Jean oyo atretaka toye tokoma papa Jean atretaka otomaka mpe nga moko na badole ya moke moke atalinga bite eza mbasu kende eyaka na pokwa nasala o nasala ke na pokwa mpe na ye na pokwa mpe asimbinga premier jour deuxième jour na makolo eboyi kokita makolo evimbi makolo ebakisami kovimba lisusu koleka ndenge ezalaki makolo evimbi ezokota lisusu te ti papa Jean bandi kosimba nga abi te batraite bapesa yo antitetanus bapesa yo betunga mpona kokamwisa baputa wango bapesa nga mpe azosimba sikoyo solution na ndokitisa makolo kutu boye kutu na se boye nando otya te ata na se oyo deuxième jour nalalo na se nando olalaka makolo naotyaka makolo likolo soki nalamwi atonde avandika na kiti awa nalalaka na kiti wana ti pokwa meminga bakotisinga na chambre sikoyo banda nandi kosimba nga namoni changement nakomokitisa makolo etikali kaka na bando otambola nga moko. Ok, me bayebi so te ke so mbaso yango eza di ya nini? Bon, ayebisaki ezaki atake babokelanga liboso ya porte ya ndako. Ok, est-ce que par rapport à Moussala, Papa Jean Ndengomoni, Papa Jean Sal Moussala nae, Papa Jean a reçu ton dé? A reçu pour un endroit qui s'est macolité, macolobando qui t'a assez bon, qui t'a aussi abonné, assez bien supporté. Il faut la cola kitty. Il y a pas kitty. Na mbana apa bokela mbana ngaba ebi po mbana bokela ke PC liboso. Yem tata mbana ngaba PC. Mais non PC on a mis tout ici. Yango si kati sikale ngaba mbana ya telemia. Ici merci maman. Ba to tu mbale ku to tete atete mbana atete ngato tete na mwana mbali pa mbali pe so traité. OK, atete mwana mbali ni. Bon, sala ka ba shitma malande ndeke to traité ya mope. Ok, merci maman. Ok, voilà, wana ba utu kolanda bomoni misala ya Papa Jean ndenge monani Papa Jean to moni muto abiki na pese. D'abord komona babilo kwa lakisi wana ezomona déjà que pese wana ezaki grave. Po esi la bongo Papa Jean ezaki d'abord ndenge ni. Ah, donc mutu o bomoni na sali témoignage wana anyokoma na malade ya pese na ndenge mokete. Hôpital ni na Kinshasa akenda te. Akena ngaliema esimba te, akena université kuna esimba te, akena hôpital général na mama emo partout. Oyo tovanda na bango biso na baraka bango na kabambali. Ye pa yebaka te. Mokolo moko kaka bayebisi baleme ozonyokoma na pese mais kana okende pa Papa Jean. Neti pa na ndako moya tambola kutu eza te po nzoto ebebaka na façon moko o soki omoni kutu bo okopakata mbango. Poso nzoto ekoma makasi lokola poso apangole. Donc moya kutu eza te. Nde baye kozwanga na ye kokomela na ndako na tali na lobi wi eza pese. Alobi siko ndenge nika lobi esila. Eko sila na ke na sombi bakisi nanga bokoko na ke na zigida na sombi na ye na palais na sali na pese kisa kotongola na ya kopakola. Yango abandi kopakola kotongola. Oyo ezaki na kati ya libumwe manifester ebimi lisusu ebele koleka ta ndenge ezalaki. Abandi kobanga alobi Papa Jean ebimi lisusu ebele ngalobi te. Wana ezaki na kati ya libumwe kolo ozotongola yango wana sikoyo ebimi ebele. Lere ebimi sikoyo na pese kisa kopakola bandi kopakola. Te lokola nde bomoni azongi normal wana. Donc mokolo ya liboso na yaka kotala ye so un esprit to kokima. Mutu donc moyen ezali liso te. Papa Jean, est-ce que PC sera contagieux c'est osalisaki na kati ya ndako? Bon, PC sera contagieux dans un premier temps. Soki bozola la soit na place mo bozo finika badra. Mais dès que na bandi ko traiter so na simbika nzoto na bandi ko traiter wana eza so contagieuse te. Kwa kiso na zo pesa yo wana eza ko éliminer ba makambo nyoso tumbala moko. Papa Jean sonde tu peux boire quel peso détecter en bas moko ebisera mutu na mutu aboire quel malade. Bon. Oh ya mutu so ba boire quel malade na omona na oyeba te. Po eza domaine na ngate me na ebika ke o eza pese nga mona ba symptôme pese ndenge salaka so na talika na oyeba ke o eza pese na zui ba kisi mbala mona pese c'est obligatoire so na pese ka kisi faut abika. Si comme mutu po abika na malade ya pese il faut combien de jours? Bon, malade ya PC, soki eza na débit, a rosala ba 2 semaines, ba 10 jours. Mais ce koti ebele, e rosala msusu ba 30 jours, ba 35, ba 40 jours vide na. Merci Papa Jean pour répondre à la question na biso nyoso to moni mama ya mbasu
likolo vimbi papa Jean. Est-ce que déjà au tinda qui est azwa tonga tétanos amela bakis? Est-ce que bino pe bokoko na mineke na bakis po to mona misu baboyaka bakis mindele? Bon, et pas nangai mbasu wana eza eloko moko na rolo bezane ti eloko moko mystique. Soki ebimi na likolo. Soki kisi wana o ebimisa ipotana ya mbasu olongoli yango te. Ata au traité likolo wana ndenge nini, atoke na Suisse, atoke na France, ata ici la te. Pona zwa bato bautaka na Paris bayaka, awa na Kinshasa bayaka bakomela nga na ndako. Obi bautaka na Suisse bayaka, o bautaka na Londres na Angleterre bango nyos na zwa bango bayaka. Donc ezande makasi nango ezande nini kolongola nanu kisi wana o ebimsaka pota wana. Tango nazo traité so na simbi kisi wana na monike likolo ezongi pepele na otinde mbala moko directement na hôpital. Ponga na kisi apota te. Nga kisi nangeza kaka ya kolongola kisi wana ebimsi pota wana. Après l'air na otinda na hôpital likolo ezongi normal. Au moins naka so munganga traité ka 10 5 6 jours pote ka okimbala moko. Mais papa Jacola na maman nenga pesi témoignage neto qui place moko lobi que abi oyebiseke bien que bataka ke na porte mais yo lobi oyebisa ba tout mais ya mbas ndeni lobi. Bon. Tango na kota ki mbala moko na porte place azali esprit boujaki na comprendre que mbasu wana nini boujaki. Bon talaka biso asala bokoko tango so bilo bokoko do bakoko pe bazaka après na yo na mabena malamba za ko orienter que o ezabo yango wana na remarquer mbala moko eza ataki de le na ina simbi likolo wana na neutraliser na ataki wana après seconde ndenge ngoni to bunda na traitement siko ça va. Mais dès que moni likolo wana ko kita to po to mona bambas musu etika batu moi de formation na likolo etika la ko vimba ye vraiment likolo ezonga normal. Bon etika la na défaut wana loba soki mutu wana bi musala bien te net nga na professionnel na maladie wana. En tout cas, les coléros, bébé, qui est bonabo. So na salika mbala moko, il faut ici là. Il faut ici là. Ok, merci papa. J'attends quand est-ce que tu es jeune garçon de baler la hémorroïde. Les autres cas, expliquez ça d'abord. Hémorroïde, il y a combien de sortes? Bon, hémorroïde, il y a sorte mi balé. Hémorroïde, musu seza, il y a robotama. Musu seza donc qui est excès à makambozo ça là, et les qui ont des provoqué hémorroïde. Il y a des provoqués hémorroïdes. Ceux qui ont pas d'hémorroïdes, en tout cas, nous avons qui on a opé ceux qui sont robaka na ya komela. To me kampe ko eba obi hémorroïdes ezara il y a deux sortes. Il y a robaka ezala ya robota mezara ndenge nini na ko sala peza randeni po mutu so amoni basi na ngwa ba ke o tamso eza ya kobota ma o tamso eza ya kobaka. Voilà. O ya robota ma ezara na kati ya libumu. Te tango ko ksambula 15. Obandi koyoka déjà be fait na ngwe bandi. Wana o remarqué que hémorroïde bo lero kenda ko tali c'est pas bato ba yebi ko sala ayebi sala bité oyo eza ya ko botama bon o ya ko boa ke la bato et manifester ka direct donc ka lelo o remarqué hémorroïde pe ba boa ke la ngo bato oui ba boa ke la pe bato ki c'est hémorroïde bato mususu zo mona ke alinga mutute aboa ke le ke hémorroïde wana do e komi pa na honnêteté likambo kaka do il faut kufa kaka. Papa, qui c'est hémorroïde? Yo tota hémorroïde na ndenge ni. Nga kisi na nga hémorroïde na traitaka. Na kisi ya kopesa mutu ya komela. Omeli kisi wana après pe lisusu ko na pesa kisi ya kobaka. Soki obaki omeli kisi wana en tout cas calme fait kota. Osalela batu kisi ka soki mutu aye na problème bo ozada na ba kisi otchaka dana milangi o ezake mutu so pa ye asombi ako voyager nango mutu pa ko mema ngo bia yo salela ka batu kisi so mutu azobela. Naza déjà na ba kisi wana na ndako. Naza déjà na ba biloko wana kati ndako soki oye mbala moko. Net lelo ça fait 3 jours. Na tu ko salisa mère moko bo autaki na Côte d'Ivoire. Sinusite beta na ndenge mukete. Sinusite jeté abundi kuna na Côte d'Ivoire esimbite nde siko batindi aye awabo na tieka kisi wana 2 fois kwa kisi ngo pe swaka na zolo na ndenge mukete aleli mesika oyo en tout cas ayebisinga lobi papa na Monique olongi ponga na banda ata kolala pongi na butu te mais siko bando simbi na komi kolala pongi na butu facile. Papa, je tombe quoi? Ndeti fièvre jaune. Pour mutu comment fièvre jaune ici là, il faut ça. Nous on a bakis pe on met la ka ko baka tondeni.
Bon, fièvre jaune écoute en facile. Fièvre jaune est osombika à coco. Yo moko bandi kolia coco wana otie na mabele. Nga na jika bakasa na nga ya zamba na tie likolo aposa coco wana otelemika likolo nango après 5 minutes OK. Na tongo to sali ndenge na poko ape to sali ndenge na. Lia coco to bozi coco bokati kati coco nde bokati. Ye muta malade wana na fièvre jaune alie coco aji ba poso wana na mabele. Siko nga na rassembler ba poso wana na jika ba makasa na nga ya bokoko na tie likolo amatelika likolo aposa coco wana tongo poko après 4 jours mise comme pembe lokola fufu. Papa Joseph vraiment si on a ba malade nozolo ba oza vraiment si on a makambo yo zolo ba papa Jean. Témoignage za ebele ceux qui bino boyebinga pona témoignage batu ba o na salsa na malade. Depuis que batu musu ba koka ko bikisa batu na fièvre jaune te mais yo lobeza facile deux malade yo beta ngo dada. Très facile comme on dit bonjour. Il suffit que ce que yo sa fièvre jaune pas na oyebso ou te lokote. Na lobate ke o sala bozongi sana oyebso ka kendo somba koko. Osombi ka koko wana osombi yo moko peka mtu kolia yango nga kutu na kolia nga koko wana te yo tieka ba posa koko wana mabele nga na jika makasa na tie likolo yo matika likolo aposa koko na makasa na nga wana na tongo poko après 4 jours mise komi pembe lokola couleur. Papa j'ai la rozo ba ke ba makasa to ebi ke mikolo bazamba na biso ebele bazikisa ngo siko papa Jean ozora ba makasa ngo na bazamba nini okendaka ba Congo bandundu tozo ngo na zamba nini. Eza question moko bien net na minute oyo moi sinanga keki nkole na to benga na telefone sika keki nkole ko luka ba makasa wana ona salisaka eza na kinkole ozango ebele na nsele na maluku kuna place bazamba ezali nde tozolo basiko moi sinanga keki nkole akeluka ba makasa wana aoya nango. Est-ce que mon na peine facile mais si la raté pour bando kendaka kozo eza pinza ebele za ebele talaka ba matiti nzambe asala ba matiti nyoso to omona na mokili oyo eza facile na uti kutu kobikisa petit moko ya mbula 3 biso na baraka numéro 2 bango na kalembelembe numéro 1 a pembeni ya mwana petit frère na bakene na hôpital le rat alinga kufa peza do silisi makila na ndenge ya mukete lera eka papa Jean osali sa rat na maladi mususu rat te sila kaka ale papa j'ai go vide nga na bisa lobi tala kaka yo moka o mona kaka na kena buki ba matiti wana na tuti na bakisi wana na pesi a purger kaka na tongo na pokwa après 3 jours mwana na bandi ko sakana malade silité siko après 3 jours rate sili ata uza mukolo mwana mukeso rate ko kena kutu kote musuto ko tungisa mate ya kaka na baraka numéro 2 na luka kaka papa Jean yo mo mona o kaka. Ok, merci papa je tozo ko baka na kati émission papa je na ba nenyo so seli bambula boni na musala na oyo. Bon, boulot oyo na osala na bandi nango banda kala na kenda te na kisangani ko traiter batu oyo bato malade. Ba wara bazwanga awa na kenda ti Mali na kenda Mali na musala oyo. Na koma na kati ya Bamako na kati ya Tumbukutu donc na koma ba kote na kuna nsuka na malade oyo. Na kenda ti na Bangi na RCA na kenda na Rwanda na Kigali. Na kenda na Uganda na Kampala donc nyoso bamboka nyoso na tambolaka pona maladi wana na kenda na Goma na Bukavu Kisangani Buta Aru Amadi Walikale do Fizi Masisi bamboka na nyoso na kenda ka pona kosalisa bato maladi tina ba Kongo pe na Bankamba Kimpese Kisantu na Kikwiti Masimanimba Popoka Baka Kasongo Lunda Fesh tout Oshwe Kiri Nyoki Mushi inongo bamboka na nyoso na komaka pona maladi yo baya kozwanga bato bayebi lisolo papa Jean baye bazwinga na ke. Ok papa j'ai question ekozanga nga te pona poser yo papa Jean to mona bato so boselisi ba maladi wana pourquoi bobwa kaka ba mai wana na ba balabala ba mondeti osesi mutu peso boki mai na balabala osesi mutu mbasu ba mai wana bobwa kaka na ba balabala omona pe mutu musu alekeza ne innocent mais la raniati azui maladi wana pourquoi ezaka bongo. Bon omoni tozo sala musala bato nyonso miteme ya ndenge moko te bato mususu façon na bango luka mbongo eza na ndenge malamu te akoki kosala a traiter bato azui mai wana abwaki na balabala ou bien na nzela place bato bazoleka soki wana antikor eza makasi te onyatika ba mai wana omona mbala moko maladi wana ezwi yo do eza mpenza bokebi makasi nde biso fanda na Kinshasa nde bozotambola na balabala soki omoni kaka mai na nzela apart ya mbula okoki konyata oyo mosusu wana so omoni yango kaka ozwi sanse nango mpenza ya bien te
il faut qu'on devienne à mopanzi baje wana pe ezalaka mais ngai na part na nga ezala so na sali nazwi mai wana sopi na terrasse wana etioli ekei esala befete nga mpe na bule wana te ke ya kosala bopo bato ou bien bonabo na nyokola bato te eza mosala bon bato na basala ndenge natalaka mbongo moni ntango moto ana besoin ya mbongo azwa mbongo ebele yango aza koexpose bato baka ya marke wana na balabala mpo azwa mbongo me ngai nazotravaille na voie normale en tout cas nalingaka biloko wana te. Papa Jean, comment on a les sous autant ba malade belé mais autant ba malade te ndeti ba mibal musu bazaka nzoto lembo siko bakoko sa ni pona Papa Jean to rotanga te po ba te beba la na biso mutu musu azolela nzoto ka lembo maele silie malili ya poto nzoto ka lembara ekaka wana kutu inutile kuta koloba po na telefone awo soki otali omona ba numéro ya bato ya Londres Hollande bayaka kini ka mpona makambo wana donc na kisi mpenza ke so na pesi ata bomoto na mobali okima mayele esila yo donc ezongisa nzoto na yo normal na kimobali mpenza na kisi wana na ndako na opesa oka mai ya komela ata kutu ozovoyage pays mosusu oyo baza awa na kini bayaka bakendaka na bakisi wana te na poto basalaka yango nde na bombaka na kini abo na bacorrespondant nanga baya kuna na poto Papa Jean kisi bonabo natindaka yango mpe mbala moko ekendaka te kuna. Bon, SS lokuta mabe tango ozosalisa bato eza teke maladi nyonso tu kaka ifo okoka te wana okomi ka Jésus nga na Jésus te nga na Jean SS maladi wana en tout cas banda kosalisa bato nga no nabikisa moto ya SS te naza na kisi nango te en tout cas naata ni DP moko mpo na kisi nango te yango nayebi yango te. Ok, Papa Jean, na bande kono nyonso bosala na bango musala ondimaka nani ba ope no monike basala musala na bango pe bien kisi te bazosala na bomoto normal. Ah bon, toza mo ebele hein, o tozosala na voix ya bien ke okomi pe bon o bayebana wana bon nayokaka bakombo na bango nde basala ba publicité na télévision na radio mais ngai kote wana kuna na lekaka te nalandaka nanga te mpo ngai fondaka na pale oyo ayebi ayaka aye ye moko akomona makambo na ye mais toza ebele ezolakisa te kaka ngai nde nasimbi kisasa mba te bato mosusu mpe baleki nga bazali me nayebi bango te motu na motu na kwe na ye ngai nakanga Barumbu Kinshasa Lingwala Kasavubu Kalamu Gombe Ngaliema kote wana kutu numéro ya téléphone partout 24 communes ezali. Ok, merci Papa Jean. Tozoko baka na kata émission na biso. Papa Jean ndeti soki mutu aye vraiment. Hein? Mutu aye vraiment habité. Papa Jean ngandi naza boye nazo zoaze mite mabote zo sala te. Est-ce osungaka pe bato balukaka pe bana? Bon, wana kutu onyati point moko malamu. Po omoni surtout basi mingi bazalaka kaka o nazobota te. O nazobota te bandoki tout bonabo. Ok, ezaki ndoki te. Obi neti maladi wana neti ya nyoka kao. Eza na kati ya libumu tango mwasi abandika azemi nyoka kao wana musala nango komela bazemi wana basi po mwasa azwa azemi nyoka kao wana ezaka na libumu ebendaka makambo wana nga sikoyo na kisa makasi ya kosukisa nyoka kao wana ata ndenge nini obotaka te bonabo lobaka ezalaki ndoki baloka parti ya famille ou bien moko batrompe bamakambo nosalaki esimbi te bakatakata bamakambo na yo me soki eza miza kaka ya nyoka kao wana soki oyeka mbala mona mpe soki kisi ya nyoka kao wana eumela te obota oumela te yo mo omonaka obota. Papa Jean totoyeba lero otangi komba nyoka kao toyokaka kaka nyoka kao na nzoto mwasi eyaka ndenge nini ebandaka ndeni? Bon, nyoka kao wana eyaka mingi na nzoto mwasi a partir ya kolongola bazemi soki ozolongola bazemi trop omona nyoka kao wana ekota ou bien mpe okushaka na mibali trop donc excès ya makambo wana nde eprovoka nyoka kao wana. Nyoka kao wana ata bakende hôpital bapasoli libumu docteur aomona yango te ekangamaka na bamichopo une fois balashe kaka bo ezongi mbala moko mais na kisi nango bokoko nde so na melisi yo ekosala ata pendant 365 jours ya mbula mobimba so okotika na toilette kaka botali basele nozosala ocomprendre te obanga kutu. Ok, wana donc po nyoka ka wana ebotaka ebele na libumu ya mwasi
donc okoki kozwa zemia ata mokolo moko te so nyoka kaka ekoteli mais so napesi yo kisi omona kaka te yango nde traitement nango ezala molai kosata 300 jours après sikoyo nde omona kaka obiki. Papa na koloba no pe na répondre ndongo ozo répondre biso tozomona kaka mingi ozo utiliser mingi kaka mai likasa yo makasi ezalaka na mai na likasa yo osalaka babirin te banini te bamalade eza ebele yo kaka mai likasa bon omoni ke mai makasi te nini te yo kaka mai likasa mai eza indispensable na vie ya moto sans mai moto akovivre te donc makasi na ngai lokolo eza na mai nde eza eloko eza base ya vie ya bato ti moto nyonso to aliaka grâce na mai moto nyonso to asukolaka nzoto grâce na mai moto nyonso to asukolaka bilamba grâce na mai donc soki mai ezali namoni ke lobiko ezali so mai eza te moto moya ya vivre eza te yango nasosiaka mingi mai na makambo nanga po epesa c'est bon. Merci Papa Jean, tu comment que malin peut te chuter. Papa Jean, question sous quand tu sais qu'on a deux questions, question sous que ça Papa Jean, tu bateau babo que la bango mayanza mikolo. Est-ce que soigna en opé? Bon, mayanzi lokuta mabe ngana la franc na la juste mayanzi so mutayenet na mayanzi na ozwaka gilet mbanzi na te songi na zo longo. Ba quoi que la bateau pour pas malade. OK, je de love côté que ça arrête pardon. Pour malade sous papa que la bateau. Ba maladi mususu neti ba mayanzi ba bokela bato me ngai côté mayanzi en tout cas na ebité na sala yango te na pe na kisi nango te wane na ebi kisi nango te. OK, merci Papa Jean. C'est Papa Jean ndeti na kimukolo mona mutu mususu azobela aki hôpital tamso onyama litoi onyama ekote ke na litoi ezaka d'abord nini malade wana po mutu ayoka te sale matoi pasi. Bon litoi ezaka normalement eloko esala bina makasi salite ekangamaka mingi na kati ya matoi nyama wana babaka ke o moto azoyoka lisu te bouche litoi ekufi ezalaka mpo na salite kaka salite ekangami na kati ya litoi bosiko lero koya nango nga na na kisi na nga natiaka neti moto molinga na koti molinga na kati ya litoi molinga mpenza na fuli mpenza bofwa te na kisi natiaka na likasa natie sikoyo le na ofula mopepe wana eziki na moto ebimisi molinga na ekoti na kati ya litoi ata litoi ekufi ya neni oyoka ezongi mbala moko normal. OK, merci Papa Jean tokomi daya na suka ya émission na biso mwa bambote liloba nini okokwesa bana monde entier bazotala numéro ya telefone na yo. Bon nasengi kaka na bana monde entier nazali naza congolais ndeko na bino nafandaka na Baraka numéro 2 nakomi na Barumbu numéro na nga téléphone soko bandela opesi vraiment adresse na yo numéro ya téléphone direction zali po na bato nyonso bakoya oluka ça va ngai kombo na nga Papa Jean Sobobe mwasi na nga kombo na ye Abeli Thérèse tovandi na avenue Baraka numéro 2 na komi na Barumbu adresse na ngai yango wana numéro na nga téléphone eza 081 93 56 759 tovandi na direction ya Galasidamo na Baraka na coin soko yeka wana tunika d'ailleurs soko komika na komi na Barumbu lobika nazoluka Papa Jean oyo asalisaka bato ata moto ana mbula 2 3 4 mata moto nyonso to ayebinga bakoya no mbala moko batiki yo na ndako. Merci. Bonne année au monde entier. Bouti Olanda. Dengue Papa Jean Sili Koloba na micro ya vérité universelle. Bino nyo sobozu numéro Papa Jean Bobenga et ba malade nyo ces autres nous sabino Bobenga Papa Jean. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman l'objet de l'offre de cœur de quelqu'un. Je dis merci à mon boss maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis merci à mon superviseur Papi au Congo Liko Fils sans frontières. Je dis merci à bino nyo sobolinga ka vérité universelle. Ngana bino to kuta une émission sikaka nene sarabino YouTube ezara poubelle. Te soko moni YouTube ezara poubelle. Changer cop mususu tokutana émission sika bisou bye.